Bonjour à tous et à tous. En tout cas, Boyo qui bien, j'ai bien dit bonjour à tous et à tous. Euh, nazali bongo kati na cuisine. Mbote mingi na bai bakolanda ngai lelo nazali kolamba mayebo. Ah là 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 là. Nazo yekola kolamba mayebo. J'ai reçu des explications. Alors maintenant, nazali koyekola kolamba mayebo. Alors, first of all, enfin ebandeli na bandaki te na kamati na sokoli mayebo malamu elalaki na mai. Elalaki na mai mbinzo epai mai mayebo ya matoi epai sika boye nakamati mayebo nasokoli yango bien na pase yango malamu pe nakamati natie yango na moto na nzungu. Alors vu la quantité eza kosenga eza na nzungu ya monene. Alors na yango bokomona nzungu na ngai awa ezali kotoka nakamati natie yango na nzungu pe nadwi bicarbonate natie kati na yango. Natiki yango etoka nzungu polele po ete koka kosopana te pamba te bicarbonate soki ezwi moto ntango ezali kotoka ekamataka nde mwa kotoka wana esalaka te epanzana po te epanzana te nakamati natiki yango bele boye. Bon nakomeka koloba lingala nde tolobaka mbala mosusu bolobaka te ye kaka bafrançais ebele. Alors lelo nakolakisa bino to mpe ndenge nayekoli kosala mayebo nazwi baexplication nakolakisa bino étape par étape. Oyo ya liboso nalakisaki te mpo elalaki na mai nasokoli yango na change mai na butu elali ntina ntongo. Alors kolala na yango ntina ntongo sika boye nakamati yango nasokoli yango lisusu na ntongo na change mai mpe natie na kati na nzungu na mai na bicarbonate eza kotoka wana nde nalobi te natiki nzungu polele mpo ete bomono bon natiki nzungu polele mpo ete bicarbonate soki mai eza kotoka epanyanaka olete epanyana te nakamati na bongisi yango te ezala boye ndenge bomoni wana. Alors nsima na yango nakosala mpe na mbisi na kati donc mayebo ya matoi na bimpiatu donc mbinzo bachenille soki bolingi bato balobaka lokota ali français bachenille natie wana nde yango nakolamba ndenge nakotokisa boye mpe nsima na yango nakokambata passoire oyo boye nakopase yango awa mpona sukola yango su malamu po ete goût to mpe goût ya bicarbonate ekenda. Voilà ezali passoire en double ezali na kati okomona ezali na passoire na kati bac plastique ezali na passoire na kati po ete ntango ozosukola yango mai otie boye mai ekiti apres otomboli mai na pompe osali na bandi bokomona nyonso wana mais mpona sika boye boyeba te ezali première partie nde mai eza kotoka wana naza kosurveille koyeba soki mayebo na ngai na mbinzo na ngai eza kolemba. Soki lokola namonaki te neti ezolemba mingi te natiaki kaka na nzungu ya boye natiaki 2 cuillère mais namoni ke ezokolemba nano noki te nakosala nini nakamati nazwi mpe nabakisaki mwa moke bicarbonate bon eleka mpe mingi te yango wana. Voilà c'était la première partie. Nakotika bino bola na mwa moke publicité po ete tosolola na bino bien. Voilà donc kolamba ezalaka mwa eloko oyo bamisala ya liboso nasala ntango nakomaka na Belgique na 1993. Na 1993 ntango nakomaki na Belgique nakutanaki na baninga bamusicien mpe bajournaliste nabetaki musique mpe nasalaki mosala ya cuisine nasalaki mpe mosala ya radio nazalaki technicien radio. Alors nakozalaka technicien radio wana nde nakotoki klasi mpe nayekoli koloba kosimba micro mpe koloba moke mais naye koperforme yango to naye kokomisa yango malamu mpena koyekola malamu awa na mboka Manchester pamba te kokomaka na Manchester tozwaki occasion ya kokende na All FM radio oyo boyebi ya 96.2 je crois 96.2 soki eza 96.6 te mais 96. Alors All FM yali bongo radio ya banglais ya nini bango na Mankat donc Manchester college batiaki biso na classe mpona koyekola technicité lisusu ya malamu na batechnique actuelle mais sikoyo mpe nazali nasengeli nakenda su classe mpona koyeba update ya kosimba technique surtout editing koedite bavideo mpe koedite audio. Voilà eloko nazali koluka nasala sikoyo yango wana mais en tout cas pour l'instant nazali na chaîne na ngai ndenge bomonaka
ezali Rango TV, Rango TV. Et là on a senga la bino yali ke bo mesana na ngai nazali na posa nazosalaka yango mpona kaka mbongo penza te ezali nde nazali na posa tokabola makanisi ngai na bino donc tomeka kopartage to ndenge tolobaka tokabola yango kaka na ngai na bayi malamu nabanzaki te na bayi malamu te donc tokabola makanisi ngai na bino mpo moto amoni te azali na likambo alingi apartage na ngai boya pamba te biso baye tolobaka to mpe baye tozali na bachaîne ya via ba YouTube ezali tete tozali kaka kosala mpona mbongo ezali pe mpona occupation monene tozalaka na yango wana oyebi na bamboka poto ya boye ntango mosusu ezalaka bolobaka boring biso sikoyo ngai sikoyo nalongola eloko wana ya boring c'est-à-dire ennuyeux moto azali na kosanuye ezali te moto oyo aza na eloko ya kosala te biso tokendaka bamisala to mpe sikoyo na ngonga boye ata na osala te mais nazali na occupation na nga oyo nasalaka oyo ezali te en tout cas nazali indépendant nazali na ngai na vandi mais nazali na makambo na ngai oyo nasalaka oyo ekaka na telefone donc ya masolo oyo bato bazali pembeni ya ngai bayebi yango malamu donc na yango eloko tosengaka na bino bomeka kosabone bopesa biso bajeme bolinga bavideo na biso mpona kosepelisa biso kaka te meyali mpona kosepelisa mokili pamba te YouTube so azokomona te bozali kolinga bavideo na biso yango nde ekosala te tozala na mwa considération entre temps yambo te nazongisa bino susu na makambo ya publicité tozonga nano kuna susu esika wapi nzungu ezali kotoko tokomi wapi nzungu yango oyo voilà o likolo ya resho mayebo mpe mbinzo ezali kotoka donc oyo soki ntango ekosila tokolamba yango kaka ndenge balambaka mfumbwa alors nsima na yango nakotokisa mpe nakotia mpe mbisi ya kokauka wana mwa mongusu ezali kuna na kati na congélateur nakobimisa yango nakotokisa yango mpona kolembisa yango mpe kopanza yango po ete ekoka kozala na possibilité ya kobela malamu nde nakolamba yango kaka ndenge batiaka tokotia tomate tokotia nguba tokotia mafuta voilà mpona lelo mpona sika boye na suki nano wana nakozongela bino nsima ya mwa ngonga moke nalingi bino mingi kasi bozala wana kolongba te. Chers amis, voici 3 raisons pour lesquelles vous devez choisir Maritime Horizon John Diner pour vos envois. La première raison, fiabilité garantie. Chez Maritime Horizon John, nous ne dépendons pas des colis des clients pour faire partie un conteneur. Nous avons nos propres marchandises. Même si c'est mordicti à réserve, le conteneur partira à même. Deuxième raison, transparence totale. Maritime Horizon John vous envoie le tracking de votre envoi pour que vous puissiez suivre vous-même les trajets de votre colis en toute transparence. Troisième raison, une entreprise de passion. Maritime Horizon John aime ce métier et aime ses clients. Votre satisfaction est notre priorité. Choisissez la sécurité, la confiance et la passion avec Maritime Horizon John Diner. Contactez-nous dès maintenant au 07526 75 12 73 ou 079 21 86 47 24. Maritime Horizon John Diner, votre envoi, notre engagement. Awa tokomi bongo na étape ya suka. Étape ya suka elobi boni. Tokamati ba mbisi ya kokauka oyo ezalaki na moto kuna. Tokosukola yango lisu malamu mpona kosangisa yango na mbinzo pe mayebo. Ne tolobaki mayebo ya matoi mpona koyeba kosangisa yango esengeli ete esukwama malamu. Alors wana ngonga ya kosukola yango okokamata yango otie na passoire pe osukoli yango. Kosukola yango ekosala te to éviter ba mabele parce que mbiso euti bongo Kinshasa.
ndenge boza komona wana nazali kosukola yango mbisi euti Kinshasa nyonso wana mpona kolongola ata mwa mabele ezala te mpo kolia biloko soki mwa mapoussière ekoti toyebi ke bambisi oyo elekaka na bamotalaka donc esengi ete esukwama malamu mpenza ozela yango ntan ya kosukola yango bien nde okomona malamu. Donc voilà ezali nde etape ya suka ntango na kosilisa kosukola yango na kokamata yango na kokotisa yango na nzungu na kotia yango plutôt na kosopa yango nyonso na nzungu epai wapi nautaki kotia deja mbinzo mayebo na nguba tomate mwa litungulu moke totie pe cube tokoma koevite bamungwa donc pas de mungwa na tieka mwa cube moko mibale mpona quantité wana poivre ezali pe na kati voilà nakombi mwa nguba oyo ekangami na lutu mpo ete ekita na kati voilà nsima yango na suka na kobakisa mwa manguba mpo namoni ete quantité oyo ezalaki moke. Alors nsima yango kotika yango kotoka nde suka ya masolo yango wana en tout cas bandeko ba bolingo na kozongela bino na tango ya suka epai wapi soki tokomi na tango ya kobela pe toyeba soki esimbi to esimbi te. Donc nde nayebisa bino yali leson na ngai ya kolamba mayebo nde nalobaki na ebandeli elambamaka lolenge moko na fumbwa kasi mayebo esengaka kosukola yango malamu wana kobenga kokonjoko James Cameron ya kolia te pamba te akosilisa yango. Voilà Blaise Simbu akolembola mosapi roko etali yo kutu ozali kuna mwa mosika donc moyen na benga yo ezali te po na obanga bato ya lembola mosapi ya kokata na mosapi pambawa. Voilà tokomi bongo na suka ya masolo na biso ndenge nalobaki mwa kokombola mwamba oyo etikalaki na molangi na mai po ete ebakisa mwa supu to pe concentration ezala malamu na tie wana. Voilà batata mababa bandeko yambo te nakenda kosukisa na kosenga na bino bo meka toujours kobosana te kosabone nsima ya oyo na kozongela bino na misala mosusu. Merci beaucoup. Voir. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton à petit tapis, ouais. Moi un carton, tout est simplifié. Kaka ndenge ezalaka soki osilisi kolamba en tout cas ekomaka nini moto ake boninga ake kovanda ata la télévision kopema mwa komela mwa ewaka kasi bandeko ba bolingo botala likambo na kuti na télévision eza koleka wapi epai na WhatsApp masolo ezalaka ebele. Masolo ezalaka ebele na yoki na bite baninga ta mosusu bavandi bango moko bazosala eloko te to partage na bango toyoka moninga ndeko mwasi azali na États-Unis atindeli biso message eye balobi nini na koloba te kasi balobi kaka babi Donald Trump aye na makambo ebele mais azoluka sisa bagere kasi aza kobota bagere mosusu bovanda bolongwa te boyeba guerre nini to pe etumba nini oyo Donald Trump alingi koyela biso bandeko babolingo nayoka kasi tenten ndenge bamosusu balobaka tenten ezali pasi toyoka babi te bapekisa nini oyo kopekisa nini oyo ezalaka na mokili oyo yoka ndeko mwasi na États-Unis alobi nini oyo. Bonjour, ici Vanessa. Savez-vous que les États-Unis veulent condamner l'éjaculation? Je m'explique. L'avortement ici aux États-Unis est illégal et c'est une question qui a toujours créé de problèmes ou qui a toujours divisé le républicain et les démocrates. Pour le démocrate, la femme a le plein droit d'avorter une grossesse allant jusqu'à 9 mois de grossesse.
C'est-à-dire, si la femme considère que c'est une grossesse indésirable, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois, elle a le droit d'avorter sans une infraction. Et elle ne peut pas être condamnée, jugée ou faire la prison en avortant. Donc, elle a le plein droit d'avorter. Et aussi, si la femme pense que cette grossesse-là a un risque pour sa santé, donc elle a tout à fait raison d'avorter. Par contre, les républicains disent niet. La grossesse même d'une journée, c'est une vie qui doit être sauvée. Alors c'est une infraction, c'est un crime. Une femme qui avorte 1 mois, 2 mois, 9 mois, c'est un crime et cette femme-là doit être condamnée. Pour le républicain, il n'y a aucune raison qui peut justifier l'avortement. Et aujourd'hui, les législateurs, le député démocrate des États d'Ohio et de Mississippi, et c'est les députés de l'État d'Ohio qui ont déposé une proposition de loi aujourd'hui demandant à condamner tout homme qui éjacule sans intention d'avoir les enfants. Tu vas avec une femme et tu éjacules à l'intérieur de cette femme-là sans intention d'avoir des enfants ou avoir un enfant avec cette femme-là, dorénavant, c'est une infraction pour le démocrate. Ils disent que ce n'est pas juste de condamner tout simplement une femme qui avorte et de ne pas condamner un homme qui éjacule à l'intérieur de cette femme-là. Pour le démocrate, la conception d'ailleurs commence à l'érection. C'est quand un homme est en érection, c'est là où il y a la conception. Alors c'est tout à fait logique, légal, de condamner aussi un homme qui éjacule à l'intérieur d'une femme sans intention d'avoir les enfants et aussi condamner s'ils pensent qu'ils peuvent condamner une femme qui avorte, donc ils doivent aussi condamner un homme qui accepte ou un homme qui éjacule à l'intérieur de cette femme-là sans intention d'avoir les enfants. Franchement, c'est... Et aussi, les républicains viennent de déposer une proposition de loi pour supprimer les jets de dévéloterie. Ils disent qu'on ne peut pas déporter aujourd'hui les immigrants illégaux, alors continuer à donner les gens gratuitement la carte verte à l'aide du jet et des dévéloteries. Donc, pour les démocrates, ils doivent supprimer tout simplement ce jeu-là et ne parlent plus jamais de ça. Donc voilà, ces 2 propositions de loi ont marqué cette semaine et merci, à la prochaine. Are you looking for a real estate agent? Merveille Kabeya is there for you. Ban États-Unis, North Carolina, NC Realtor. Pour tous vos besoins de logement, veuillez contacter Merveille Kabeya au numéro 1 919 771 36 58. Bande Konangai, Banaya Congo, P Banaya USA. États-Unis Balobi, Mama Merveille Kabeya azaliwana ponabino. Yonani okenda epai mosusu. Balobi, looking for a real estate agent? Yes, only one reference. Reference ezaika kamoko Merveille Kabeya. Toujours tobosa na kates na esprit militaire lokwa mboka ezali na etumba. Tozali bongo na tango ya guerre, na ngonga ya guerre, tolataka beret rouge pona ko kanisa ba wazalendo to pe ba militaire ya FRDC pona ko encourager bango. Sango ya pasi sango ya mawa na le 19 mars 2025 tolobango ata na lopoto decisive turning point, donc na anglais tolobaka decisive turning point occurred in the Eastern Democratic Republic of Congo. M23 donc na bino M23 ba rebelle ya M23 o bazali bongo supporter na ba Rwandais ndenge lobami na ba autorité ya biso ya mboka Congo bazwaki contrôle na Walikale. En tout cas ezalaki stratégie kaka ndenge moko loko ezalaka soki baza koya ba militaire na biso batiki nzela bakye na bango ngambo ya Kisangani, kasi bango pe ba M23 babite baza ko continuer ti bakoma Kisangani. Tokosuka wapi? Tokosukisa emission na biso wana na maloba mana matali bato ya Est ya mboka na biso ezali toujours na etumba, kasi totala nano miko ya soki makambo ya ndenge nini. Tolobi pe tosukisi. Au revoir.